La famille Pouloulou et la famille Souka Antoine. Bongo papa na biso Charlie Pouloulou. Pe maman na biso Chantal Mouvia la couturière. Bazali na sango ya mawa ya koyebisa bandeko oyo nyonso tu bayebi bango. Basili kobungisa ndeko mama pe mwasi na kombo ya Mama Henriette Kundela Souka. Ndeko asilaki kozongisa molimo epai ya tata Nzambe awa na mboka ya France. Kasi papa Charlie Pouloulou na mama Chantal Mouvia la couturière bayebisi na bandeko ete nzoto ya mowei ekozonga na mabele mokolo ya le 19 juin 2020 kuna na ville ya Meaux na engumba ya France. Basengi na bandeko bazali na Kisasa ete matanga ekosalama na belle famille ya mama Henriette Kundela Souka. Bongo belle famille evandi na commune ya Njili na avenue Kibambi 33 bis na quartier 4. Na bandeko oyo bayebi te esika mama Henriette akolelaki, ye akolaki na commune ya Kimbanseke na avenue Biza numéro 111. Na yango papa Charlie Pouloulou pe mama Chantal Mouvia la couturière bapesi bandeko nyonso oyo balandaki bango banda likama oyo ekoyelaki bango kino mokona lelo pe batondi bino lisusu d'avance ndenge bokosunga bango kino le 19 tango nzoto ya mowei ekozonga na mabele. Liloba elobi tolela na oyo bazali kolela pamba te liwa ezali nzela ya biso nyonso. Mama Henriette, bana baleli, baninga baleli, belle famille eleli, ba voisin baleli. Oh, tokobosa na yo ata mokolo moko te. Mama Henriette, tika ete molimo na yo epema na kimia, tata Nzambe ayamba yo, pe afandisa yo esika oyo esengeli. Na yango libota elobi soki olingi kopusa na pembeni pona ko akompanye ndeko na biso mokona Souka, kutana na papa Charlie to pe mama Chantal pona kozwa information oyo esengeli. Kasi mokolo yango balobi tolati noir blanc to pe pembe pona ko commémorer toujours mémoire ya ndeko na biso. Que ton âme repose en paix.